juger. Frère Enoch Biba Nzembo Neso et côté sur vraiment vos embêtants, il faut le cas de délivrance. Voilà. Mais frère Enoch Otolo Bamaramo qui me t'aime ma bé, etc. Bomoka mboka, bomoka mboka, bomoka mboka, bomoka mboka. Bomoka mboka, bomoka mboka. Tombola www.com. Bomoka mboka, soto kotite sekozate. Bomoka mboka, tokende. Bomoka mboka, ah, bomoka mboka, aïe aïe aïe. Avec le digital et l'international, bomoka mboka, bomoka mboka, tokende ko bomoka mboka, hey, bomoka mboka, mata, ya mboka, bomoka mboka. Bomoka mboka bomoka mboka bomoka mboka bomoka mboka www.com tia bomoka mboka prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango mot de la fin. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous te rendrons de multiples actions de grâce, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Papa, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Shiloh. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Le rejetant de David, c'est toi, oh Shiloh. Oh, Papa. La manne cachée, Seigneur, c'est toi. Oh, l'étoile brillante du matin, c'est toi, Adonai. Oh, Shiloh. Papa, reçois l'honneur, reçois la gloire, oh Shiloh. Hey, Papa, qui est comparable à toi, Seigneur, oh Shiloh. Papa, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'exalter, oh Shiloh. Papa, tu mérites l'adoration, oh Shiloh. Hey, Shekabakola, Yekakola, Shekabakola, Baba, Hey, Seigneur, merci. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour ce temps favorable que tu nous as donné, Seigneur. Tu mérites l'adoration, oh Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, oh Shiloh. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Amen, 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 peuple de Dieu dans les seigneurs. Shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Julie Baleka, ici présente. Aujourd'hui, je l'aurai plaisir de recevoir pour vous un serviteur de Dieu. C'est un musicien, c'est vrai, il va se présenter tout à l'heure. Avec lui, nous allons
aujourd'hui parler de tout. Donc, c'est-à-dire, nous allons parler de son album, nous allons parler de sa vie chrétienne, nous allons parler des églises et tout. Mais il n'est pas seul sur ce plateau, il est avec nos frères. Ils vont aussi se présenter tout à l'heure. Beaucoup yoka bango, beaucoup yoka bakombo na bango, na bisika o basambelaka. 16 ans aussi de serviteurs, basay la ranzambe, na l'église oyo bakendaka. Sans plus tarder, Nakoyamba, notre frère Aza déjà Awa, à qui je dis déjà Shalom. Shalom ma sœur. Comment tu vas? Ouais, donc je me porte bien, par la grâce de l'Éternel, vraiment on est là, et donc je me porte bien. Vraiment, Amen. Toyambi Lelo frère Nabiso, il va d'abord se présenter quand même parce que c'est la première fois. Toyambi na plateau Nabiso Bomoko Yamboka et en émission Nabiso le temps de la fin. Frère Toyinginan Toyeba Kombo Nayo et puis Ozanan. Bon, je me présente, je réponds au nom du frère Enoch Boapapa, l'homme de Dieu, et Naza, chantre de l'Éternel, serviteur de Dieu. Donc, Nakoki ko se présenter dans le Kenon Nazarara. Moko nakati ne ilanga yankolo quoi. Amen. Moko nakati ilanga, comme vous le constatez, c'est le frère Enoch Boapapa, c'est un musicien chrétien ayembela nzambe. Donc naza musicien chrétien te naza adorateur. Donc il y a une différence entre musicien chrétien et adorateur. Naza adorateur, serviteur de Dieu, intercesseur, naza modérateur, naza serviteur de Dieu. Donc il y a une différence mal. Donc il y a une entre musicien et adorateur. Voilà, parce que dans l'introduction, au Loba qui déjà qu'ils chantent de l'Éternel. Donc, différence entre musiciens chrétiens chantent de l'Éternel et puis au Lobi aux adorateurs, voilà. Donc, comme il a mis ça, je crois tout à l'heure au Pesabiso, différence entre Nyonso Misatoana tout à l'heure. Mais je crois que les frères vont se présenter. Nous allons commencer avec notre frère ici à se présenter. Kokyozo à micro. Kombo na église Nino Sambelaka. Bonsoir. Bonsoir. Mon frère Némi, les doigts magiques. Émile Némi. Les doigts magiques. Les doigts magiques. Ouais. Ok. Nous à Stockholm. Au sein de l'église Nini. Nabanda Okenda Moure Vérité. Ah, c'est quoi Okenda Lissoute. Ah, d'accord. Pose dans ma manzambi, d'accord. Au PC frère Alandi. C'est le frère Fabrice, international. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Donc, on est là pour soutenir le frère Enoch. C'est mon frère. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis là pour le soutenir. Amen. Donc, gloire à Dieu. Et je passe le micro. Vous priez dans quelle église, s'il vous plaît? Je suis à l'église JCC. JCC. Je voulais vous informer que c'est le 28. Nous avons l'anniversaire de notre église. Wow. Nous 3 ans. Wow. Donc, je vous invite le site Bomogamboka de venir chez nous aussi. Vraiment. Pour fêter avec nous pour l'émission. Voilà, juste ce qui signifie, s'il vous plaît. Jésus-Christ, la clé du ciel. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est bien. Et le frère, bonjour. Frère Trésor. Ouais, tout ça, on a tous soutenir le projet de frère Enoch. Frère Trésor assemblé à l'église Nini. Et yo va suite témoin de Jéhovah. Ah yo témoin de Jéhovah. Ouais. Ah d'accord. Donc témoigner au Nzambe. Ah bon, ça c'est bien vraiment. Yo soutenir frère Enoch. Voilà, merci beaucoup. Boyoki Bakombo et frère Nabiso va se présenter, ça c'est bien. Baza bango nyonso basali Nzambe, ba servira vraiment na l'église na bango. Donc voilà. Frère Enoch. Nina tuna opesa biso nanu olobi biso na parcours na yo vie na yo chrétienne, comment tu as reçu Jésus dans ta vie et c'était comment votre rencontre avec Jésus sur tu ebisco lobi biso un peu brièvement sur votre vie chrétienne. Ouais, bon, Nzambe kumbama d'abord ngai frère Enoch, je pense nabandi ko sambela soki na roloba nabandi ko sambela vraiment na Suède parce que nakin nazalaki kimbangiste et en plus on a commis na Suède nde na ye ko zwa baptême mais pas ya pasteur Edo na église ya Les Rochers nde na ye ko zwa baptême kuna na zwa fermement et na ye ko landa ba cours public kuna bon et ça leke na zaliso kuna te na ye na AVC muke na leki moi muke mda na AVC tonde na leki na AVC na ye ko
ya et pas pasteur John kunande tozui moi formation biblique façon à modérer façon ya prêcher pe ndé. Donc tu prêches des gens dans l'église. Ouais, bon, naza la capacité ou on a prêcher. Bon, na prêchara bisika wesengi na prêcher. Mais bah porte dans nan me fo moi mateke no frère Enoch cher yango to tikelo prêcher mais donc tu es capable mais bah porte nan ne fo moi mete. C'est ça? Bon. Tokolo ba potentiel ezali eloko nzambe ezali mais nanu nde tozui grâce wana te mais on dit moté que non donc ezaku tulikambo ndimate oboni ma sœur nzamba sala grâce ne na muto alingi na façon alingi na jour o yazo mona ke non eza malamu pona ye donc na rolo ba ke non o yanga ikoki nonte moment na ngekoki te makamba nzambe ba maraonte na ndenga sentiment ka non parce que muninga zote ya ngapi na komote ya parce que na yebi moi 4 versets pena note ya non tozana na se ya makolo ya kolo ye moko jour mona ke non te moi na nga yo vraiment abandi mais en tant que mutu ndenge to ya mboka oyo bana na mikie. Et je pense que nazo sala cours ya théologie na Uppsala na université na Uppsala na kubandango déjà à partir de la théologie 3 ans en théologie là on verra au ndenge nzamba omemela biso. D'accord, ça c'est bien dit. Mes frères Enoch Outoloba tout à l'heure que vous avez na Kimbangiste, mais qu'est-ce qui a fait que de Kimbangiste au comme na église de réveil? Bon, Kimbangiste na roloba eza ba parents na ngai baza vraiment ba Kimbangiste. Donc banda ba koko Kimbangiste. Donc famille mobimba na koli na kati église ya Kimbangiste. Na koli donc na mwana na kati église ya Kimbangiste mais to roloba be balobara babotaka mwana me babotaka motema te. Mwana na mwana azana motema na ye mwana na mwana azana ndenge na ye bon. Quant à moi, na rolo bateke no Kimbangiste les églises moko ya mabe sondeni non, mais quant à moi, nazo qui appelle à Kolo. Donc tu as préféré voilà, église des réveils. Mais ouais, c'est ça. Olobi pozo sala ba cours théologique à l'université na Uppsala, c'est ça? Ah. Ozobanda. 3 ans normalement la carte ya cours ya théologie na Uppsala. D'accord. Mais différence ces années entre bateau yo bakendara ba cours ba théologie na bateau oyo appelle les amis directement ba komi ko prêcher. Bon, normalement au moni nzambe soit bengi mutu wana posa okende ba cours te. Ozana posa ko tanga te mais quant à moi ndenge to ya mboko bana mikie et d'autre part au fandi awana na kati mboka oyo il faut to kolisa connaissance na biso za tera ke non limité na donc aussi si kaka classe au bac au suki wana non quant à moi ngana trouvaki ko ken université nga c'est mieux na ça la théologie parce que naza engagé na mambakolo na lingi mambakolo alors théologie et pe sanga implice na moi mukie na nango déjà. On a autant de théologie et fongolanga li sous connaissance et fongolanga façon ya oloba parce que eza ba façon mi balé koloba na mi so batu il faut za na moi langagement théologique tala bato batanga théologie na mutu atanga théologie te bazandenge moko te mutu atanga théologie azana façon moko boya kolobela na mi so batu. Soko talim bien adage moko loba baye baka mutama yele soka zoloba mutu soka zoloba oko identifier directement que non mutu oyo afanda na banc de l'école na mutu atangate tozandenge moko te. Alors quant à moi n'habite batunyo surtout ba réfléchir le roi mais quant à moi cours à théologie eza implice pour nanga. Donc pour notre frère Enoch toloba ki cours à théologie bato basalango baza balobaka beaucoup plus que bateau peut-être ça dans côté donc différence c'est à côté à moi maloba quoi. Non, au moni un théologien muto sali théologie azana moi maîtrise ya maloba. Ayebi ninya koloba na miso batu na ninya koloba te. Or batu misusu azana moi sagesse wana te mais ba pesi cher te ya. Façon oya kolobela façon oya koteya ba mo oya ko utiliser na mateya nena mutu asali théologie ma sœur franchement parlant et kozala ndenge moko te
problème ezani biso ba congolais tolingande classité yango moni batu bazo kima théologie te ngala ko sa théologie te tolingi classité yango tozo kima kaka ke non mamba nzambe et donc on mélange on a classité c'est faux to fa na mboka o ma sœur hein et ngola classité ke non ngala za mayele plus que batu mususu non mais avec théologie mutako mara quand même na moi sagesse mo un peu avancé que ba misusu. Vraiment, merci beaucoup. Là, c'est selon notre frère Enoch. Ndenge ya Moneli Makambu qui est Zabongo et Zabongo. Ben, c'est pas vraiment ça notre sujet du jour. Mais frère Enoch, tout à l'heure, au lobby, aux adorateurs, tu n'es pas un musicien chrétien. Quelle est la différence? Bon, au moni musicien na adorateur. Par exemple, na ngo pese donc exemple moko boye na kacha Bible. Ezaki na roi moko boye, je pense ezaki roi Salomon. Roi Salomon alaki agité na donc alaki agité na esprit moko. Sko ba esprit wana esengaki adorateur abeta lindanda pona ba esprit wana etikaye. Mais so tali na Israël mobimba, il y avait aussi des musiciens. Bato pe bandako yemba très très bien bazalaki na kacha donc na kacha Israël. Mais mutu ozaki na zamba David ozaki na zamba engola kisate ke aleki Israël mobimba na koyemba David alekaki Israël mobimba na koyemba te mais azaki na mafuta ya nkolo ezaki kati na David itango abeti lindanda ba esprit wana ekimi Salomon azongi directement ndenge azalaki donc engola kisa différence eza makasi parce que ba musicien bazalaki ana soki babengaki bango bayemba molimo wana ngoki mate mais ebongaki un adorateur mutu azana mafuta ezotanga mutu azana donc azana eloko na nzambe kati na etonga beti lindanda tomoni différence que non milimo wana ekimi epa ya Salomon sa vulmbala moko donc azongi normal différence donc na mukie vraiment bato bazotala ngai ba comprendre que non place nini onganaza différence dans ma case musicien par exemple pour yemba il faut mélodie yamba mais biso ba adorateur pour yemba il faut obwaka mabolongo na se olala okila o matana ngomba ba misusu kwezaka avayemba amatana ngomba même de musiciens chrétiens là tu parles de musiciens chrétiens donc ba musicien nazoloba différence d'abord ma sœur eza entre musicien na adorateur dans lobby musicien pour yemba malamu il faut mélodie yamba il faut amela et le moko. Mais là on parle de musiciens chrétiens là toi tu parles de quel musicien type ni la musique ma sœur nazo pesa rara différence parce que musique chrétienne un vrai chrétien même na kata Bible lobby l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité donc le vrai place ba vrai baza ba faux bazali même ba chrétien et si kaba musicien chrétien ya vrai baza ba faux na bango pe bazali. Ozomona, est-ce que ba vrai baza ba faux baza? Alors, ba vrai ngala lo belano ba vrai, pour que yemba, le roi biso boy. Poto yemba na ki neta ya jeune. Na prier, to yembi. Donc, naza na kondima ke no oyo kaka yemba na biso elongo. Problème waza nango, soka zo yemba na biso zo prier bika. Amen. Ozomona, mais un musicien sikoyo, yé pa yemba esenga mélodie yamba po diemba wana elongo la fausse. Diamba wana longola ye donc kobanga wana kati na ye. Donc frère Enoch ayebi quand même un musicien ou chrétien ba melaba diamba to tu parles en général. Bon ngai na lingi vraiment ko citer ba kombo ya batute. Non to citer ba kombo te mais oyebi. En général elo ngala lobi eza en général que non ba misusu pona à s'exprimer bien pour yemba bien il faut quand même azana moi drogue. Donc ça te comprendre bien na moko c'est au préféré vos adorateurs parce que kuna crainte nzambe za makasi que za musicien chrétien donc là ils a moi point d'interrogation c'est ça. Ma sœur ngai wana ezo ko engager ngai na ebisa ki même bandeko oyo bazo accompagner na ebisa bon benobi na na posa ba grand chanteur te na na posa ba tout moko te ke so indeni mais na na posa bato bazo tambola na obanga nzambe crainte nzambe zali ozomona crainte nzambe nalingi ko travailler na batu moko te ke oyo ke no azobeta malamu
mazo banga nzambe te nga c'est mieux kutu mutu mobe awabeta na ye normal mais azana crainte nzambe na bisaki même ata bango na bi nga bato bando ko accompagner nga même boza bino moko même ataza ye moko mais azana crainte nzambe yango moni na oyemba na baker nga moko parce que na moni mutu oyo o nana ko bengete aya accompagner nga yango je le fais seul. Est-ce que l'équipe m'a bien? Très très bien. Ah mais gloire à Dieu. Amen. Vraiment, ça c'est bien. Faut t'acclamer quand même. Ça c'est bien, frère Enoch. Oyembaka bien, donc tu parles aussi très très bien. Là, c'est à féliciter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc là, frère Enoch, maintenant, aux porter casquette, il y a musicien. Il y a adorateur, s'il vous plaît. Voilà. Il y a adorateur, voilà, excuse-moi. Il y a adorateur. Sikoyo oza koyembela nzambe yebisa biso un peu guwana ya koyembela nzambe e banda ki ndenge nini est-ce que omonaki mutu moko ayemba kaza ka idole na yo po sepelaki o banda koyemba ou c'était vraiment un appel de Dieu? Bon ngana no départ nazalaki na ndako sala rap, musique rap mokili to na kati bonzambe. Non wana na kati mokili avant na koma rata bonzambe ezali no rap. Na kata rap wana tango tozoyemba tonde na ye kozwa appel en nzambe na tike na nga musique mais lokola nzambe acha toujours elo moko kati na ngai pe na nzela ya ba prophétie batu misusu. Par exemple tokopesa na kokopesa exemple ezana mama moko boye na USB atemisanga obinanga mwana wana kutu à l'époque tozobeta rap akainga liboko obinanga mwana nde ezabo nzamba ola kisanga il faut tika musique ya mukili oyo yembela nzambe ka mukie oyebi yembela na nzambe nzambe awsala ngolo abeta ngo kara menga moko na omona kena nzamba olobelanga te mwana nga il faut tika nzelana landa nzelana nga et donc na mbala moko na ye kozwa appel à nzambe mais nzamba bengenga te en tant que musicien abengenga kaka en tant que frère normal musale na ye buena mais avec le temps tozotanga bible tozomela katikati na nkolo nzamba opesa susu nzela mususu keno to wanda ko adorer to embela ye et pourquoi pas to que sous plus loin ya osalela ye disque. Voilà. Donc si je comprends bien, Obanda déjà yemba, donc tu avais déjà le don de chanter, tant Obando sala rap, et tant au commune à Bonzambé, tu as vu que oui, Mungongo Zamba Pesakyo, pourquoi pas, que continuer Koyembe Zambé, c'est ça? Oui, ouais, donc Okolo Babongo, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup, frère Enoch. Mais maintenant, là, Tongito et Banane Marambo album, c'est comment? Est-ce que Ebimi déjà, ou tu es en train de préparer, ou dans le studio, ou c'est comment? Bon, album est dominant, album est qui moi retardé par rapport à Bélé, mais quelques clips déjà sur YouTube. Donc, beaucoup de YouTube, pour Otala, pour l'andanda, la version Zawana à YouTube déjà, mais album est qui moi retardé, dit n'a pas de problème sous Oyo, tout le bango après, donc on a cette émission. Voilà, tout le monde est sur YouTube. Personnellement, moi, je n'ai pas clip, mais c'était bien, ils étaient vraiment très très bien. Mais est-ce que tu as yoka en live quand même à tout le monde de Bomoko, Oyo Yembi, Oyo Lanza qui est déjà na reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, je vais t'adorer. Yeah. Tu es mon Dieu. Bravo, 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 frère Enoch.
Titre Ezar car tu es mon Dieu Nzemboyo. Titre eza yango mais titre album des amususu. D'accord. Mais quand tu chantes, toi-même tu te dis quoi? Tant ozo yemba au santara nini et puis tant ozo yemba yo moko ozo yembela nzambe ezara pona nini. Tu te dis pourquoi tu chantes pour Dieu? D'abord, moi je chante pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de Dieu d'abord. Au moni Bible lobby, tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Donc, ngana embela nzambe pona pemo ka yo fele nzamba pesinga. Pemo ka yo fele oyo kenon soka nzamba longoli ka pemo bo fanda nanga susubuete bozui bokechanga na kata morki. Nanda kwa malili. Alors, grâce wana grâce au nzamba salinga yangwana na embela nzambe nanga masere. Grâce wana kaka ya pema kaka pemo yo kaka oyo très capital que non soki balongol nga pemo même ba docteur basangani 1000 pemo ozonga lisute. Donc ozo pesa nzambe merci pour na souffle de vie ozo yembela. Hein? Ouais. D'accord. Mais ko c'est nzambe étant jeune. Là, j'aimerais quand même bafra na biso moko na bango ata pianiste na biso à répondre que servir nzambe étant jeune. Est-ce que eza facile, tout eza un peu difficile et pourquoi? Oui. Je bénis le Seigneur pour le moment. Pour servir nzambe na kibo jeunesse c'est facile. Parce que nous sommes jeunes et nous sommes tentés dans ma communion. Et en gros, de s'engager pour nous servir toujours nos amis, parce que lui-même, étant que Dieu a se sacrifié pour nous, a se sacrifié pour nous. Amen. Donc c'est pas du tout facile. Les mots tous en a fait une autre, Aliazana pour nous toujours à soutenir Bissot. Voilà. Bissot ben jeune. Donc, en fait, c'est lui le président de tous les jeunes des musiciens chrétiens. Ah bon, on a été. Ça, c'est bien alors. Na Suède. Voilà, il y a des jeunes unions, c'est lui le président. Oh, il y a moi quitté. Ah bon, ah là c'est bien. Aux arts révélations de Yebisikoyo. Voilà. Ah bon, à stable, na nini. Naki bonzambe d'abord. Après nakotambola nae. Pena matériel. Donc bino pe bo holandais sima. Donc aza exemple quand même pour Nabino. Frère guitariste. Tozongelio. Frère Enoch otokumisa kumisa bino wa bino a recruter bino parce que vous avez bien bon diamba, est-ce que vous êtes sûr que bino pe bomela diamba te ou bien bomela ngo pe na ndenge ya kobata ma frère Enoch ayeba na été. Mutombe la bilo wana muna na. Amuna na ndeni est-ce que yeba na façon na ya zala façon na roloba façon na ya rosala nyose muna na somta. Qui a da diamber. Muna na. Vraiment. Donc bino ki bonzambe. Biso ki bonzambe ali. Malgré que na église to ki mana. Na zo pose maintenant sambela église ezara nini. Ya salité za. Poza pekati na mutu pe mutu musu pa ko ki l'église yo mutu za na pose wo sama ba bien ko le kamta dans l'église. Oh ya solo. Donc l'église est l'activité que za bonzambe ko le kamta. Donc malgré ça nda ko ki bonzambe toujours. Ezali top 10. Oh, vous êtes sûr non? Ezara. Ok, merci beaucoup, frère Nabiso, la frère Enoch. Voilà, à côté de l'obat, on a un micro, mon frère Enoch. Namoni, quand même, un clip au Yosali, au tien à YouTube. Mais ce que moi j'ai constaté, j'ai vu que Banzembo, Mingi Oyo Yembi, et Zabanzembo, Oyemba, Yemba déjà auparavant. Neti natala kinzembo akumama natala kinzembo ya Yahweh osaki compilation sangi quand même et natala ki nanzembo otoyemba sikoyo et puis natala ki pe featuring osalaki na frère Thomas Lokofe titre nangezaki tolingana. Voilà, nengina ebana nous rencontre na Thomas Lokofe. Est-ce que c'était facile à accepter osala featuring naye tala ka bato basi ba yebana quand même bazara moi jar. Mais est-ce que c'est facile que Andimo ça featuring naïe? Bon, Naroloba d'abord pour na frère Thomas Lokofe, il y a Thomas Lokofe vraiment, je pense à Zolandanga. Oui, toza na culture moko boye et pas na biso ba africain,
so mutakufi omona na batu baleki na TV azalaki boye azalaki malamu azalaki boye azalaki boye mais franchement nzamba otalanga frère Thomas Lokofe na boloba aza le musicien le plus humble de tous les musiciens chrétiens. Il y a Thomas Lokofe tant ba bengaye so razolanda ngai. Il y a Thomas Lokofe tant ba bengaye na frère Serge, ingénieur Serge Kabango azolanda pe. Tant ba bengi il y a Thomas Lokofe ba dit que frère Enoch Azalia wa anosa no fitire. Réponse les aki ni passer un nom. Ba passer un yé. Aipsinga Enoch no yemba nanga. Oui. Pourquoi nous sommes en que non, il y a tout mais ça, nous avons quelque chose qui na yembanao. Parole voilà car et tout chaque a obinanga frère non. Na bike oza auditeur que nakoya. Non ya le loté passé aux zwingara raboué donc il fallait y d'avant. Mais donc là que c'était mardi. Epsinga nakoya jeudi. Logo la yo ozonga samedi. Non ya jeudi. Ma c'est jeudi wana ngana ya retard to ya kuta ya Thomas Lokofe wana azobela so azolanda interview azolanda frère Thomas Lokofe azobela grippe ezobeta ye aye wana ya liboso kaka tonga moninga bwe apesinga mboto abinanga frère oza courageux vraiment oza courageux et puis nzamba omemo musika ndeka kozaka courageux bwe nzamba omemo musika ayembi eloko ekamusanga ya Thomas Lokofe tonga ayembi bamise chrétien mususu tozalaka so bengi kaka bwe apeso mbamo caché na ye frère ngana oyemba mais il faut pombela $200 na olongwa boye na oya wana boye il faut pombela nga 100 €. Mais nzamba otanga likolo na ngope sa témoignage monte za faux témoignage c'est vrai ya Thomas Lokofe tonga ayembi atikala kosenga ngelo monte mais ngai moko na moni ndenga ndako respirer ndenga ndako bela nazwa mna loboko na kosa na poche nazwa mbongo na pesa ya Thomas Lokofe plus que même oyo batu basengaka ngai moko vraiment na tali na obi non frère elo asali et toucher nga makasi azana yaya tala ye mbinga donc ngako na otala ye benza boy mais aye to yembi na ye pe abongisi abisinga te place oloba boy place oloba ayaka yemba abwa ki na rata générique parce que générique na benza ke abwa ka rata générique mais tango aye aola aye susu abwa ki na rata générique mais générique comme show yo comme master to répéta pour que l'on monte kaka improvisation directement mais so tala na basi idée par rapport na ba vraiment na pamboli ya Thomas Lokofe bisika zali awumela vraiment donc awumela nzamba pambola ye awumela ya Thomas Lokofe akende liboso vraiment donc nzamba memali musika koleka. Amen frère Thomas Lokofe pour des places zali mais ndenge na utoloba ba clip na monaki eza banzembo déjà oyo normalement eyemba na soki tolingana eza nzembo yebana ba misusu oyemba kyana eza banzembo sengisa oyo déjà ebetama est-ce que eza ki ba inspiration esili botanga na bino su bible te bokomo ozongera banzembo akala ko revisiter banzembo ya bato basi ba yemba déjà bokoki pe ko yemba banzembo na bino mote vraiment non problème eza ndeni eza style moko bwezo betama mikolo eza bongo mais banzembo na ngai moko eza so tali nzembo lokwa Yahweh de A à Z ngam na koma ngona papier na bik nzembo moko eza ona Yahweh na sala featuring na ngona ya René Loko so tali nzembo no beti Yahweh na ya René Loko ngam na koma nzembo wana ba misia o moni ba ye wana to bengisa bonga ba ye ko tiaba voix nzembo wana to komango apôtre Achille Azolanda apôtre Achille Holanda to komanze mbo ngana apôtre Achille et pas nae apôtre Achille kutumuto akorja vocal oyo ya René Lokwa bisika yembiana eza apôtre Achille mutapesa kyon vocal wana apôtre Achille mutapesa donc ngola sani ke non soki nzamba pesa inspiration ya koma na yembi so nzambe apesa inspiration donc a orienté ngana azwa nzembo mwa kala na bongisa yango pona gloire na ye to sala ngo mama.
Mais namona qui quand même ma modification dans ça qui c'était bien. Tu as chanté à ta manière, tu as interprété à ta manière, c'était magnifique, c'était vraiment bien. Est-ce que tu koyo kama nzembo mususu et ça là vraiment bien. Ba frère to répéter qui ndana bango teme. To ça la juste improvisation mon boye. D'accord. La gloire en Zambé. Nazali elembo ya bolingo ya Nzambe. Nazali elembo ya bolingo ya Nzambe. Alingaki nga aponaki nga ye mponga nazala mwana wake. Alingaki nga aponaki nga ye mponga nazala. Vraiment, bravo. C'est bien. Toyo Kiyoye Minzembo ya Moponami, et ça y a notre frère Mike Kalambayi. Boza en bonne relation na Mike ou bien Olingake Mingi, yangwana interpréter Nzembo. Non, franchement, vraiment, dans un franc, frère, vraiment comme tel, tu es banité, ils ont juste na TV, tout le monde en a, et donc, on est sur ta tala qui na TV, on a na tala, donc, tu es banité, vraiment, tes frères Mike, tu es banité, mais, na ebike azara moko na kata bilanga nkolo. Bilanga nkolo, voilà. Mes frères, donc, nous avons une relation avec musiciens chrétiens ou chrétiennes, il y a Suède particulièrement. Vous avez une relation bien. Bon, nous avons vraiment hypocrite, nous avons constaté. Na Suède, tu as des musiciens mususu oyo. Tout cela bango bien ndakotanga le frère Malco et ça nzembo moko to na sala arrangement frère Malco to sala né donc arrangement wana na base 0R azala pa nanga to sali ba arrangement frère Joseph Tumba to solane bien frère Nico to solane bien yécoute vraiment donc muto man cadranga frère Nico, frère Beli, to sololaka, ba frère Mususu to solame, et zana ba frère Mususu oyo, ba pona na bango kan ya combattre nga. Ba pona na bango ke non, biso kaka enok ndenga za wana album mane obimate parce que biso to bimisa ya biso simbate, oya epe ko simbate. Donc ba mi pona na bango kan, donc bandima na bango ko combattre nga. Mais c'est quoi la raison en fait? Bon, raison ezali omoni na musique d'abord, jalousie za ramakasi. Franchement, nangi ko za franc, nangi ko sate. Na musique jalousie za makasi. Yoko bimise loko oche na YouTube. Batu batali yango tendenge, batali ya muninga. Sko biloko wane salara biso ba artiste R moko boye. Eza loko la histoire ya Caïn na Abel. Caïn atumbi mbeka. Abel atumbi mbeka. Mais mbeka ya Abel nzamba ya mbiango elingola sate ke mbeka ya Kayende ezalaki mabe non mais mbeka ya Abel wana nzambe alingi yango aponaki yango muso ezalaki tana ye mais na biso ba mise chrétien surtout oyo bana Suède wa molimo wana eza ba makasi ke non ba molimo ne eza lokola nyama moko boye bazana molimo nini Zela na expliqué eza le roi nyamamo me ba bengaka ba scrab omoni scrab so te ba na kati ya cantine okeyo yo zongo kuta ba wana pourquoi parce que so muninga lingo mata ba bendi kita to ku felongo na molimo wana siko biso na Suède eloko wana ezali yango moni musique na Suède eza toujours na ghetto aussi longtemps tozaka na esprit wana musique na Suède rozala toujours na ghetto kolanda te makelele nga na grand star nga na embaka bien nga iboyeboy na libanda bato baza libanda bamona on dirait na Suède musique ezate or na Suède tozana bandeko oyo bayembaka eloko nde manke biso eloko ezanga biso amour du prochain ezate soki toza ini tokokende plus loin na kopesa exemple so tali bien par exemple ser na biso aotokufa ser Marie Misam na bamboka nyonso tout basali hommage. Pourquoi na Suède basali yango? Voilà, yango penengi na loba parce que marambo to loba, c'est vrai parce que normalement
na bamboka nyonso ba rendre hommage pasteur Nabiso mena Suède awa to moni binoté c'est là où les sous bamboka nyonso tout so tali ba chrétien ba yemba rapport na Congo omona ke non ba chrétien ba yembi nzembo mo be basangani bango nyonso ba yembi po na Congo pourquoi na Suède salamate et puis pourquoi salamate parce que toza be ennemi topesa na mbote te eza ba frère mususu franchement parlant, ils ont frère Moussou Kaka parce que mon ara Enoch a ça la clip na Londres et yawa et battre tous les clips sur le terrain a commis un ennemi na e to pesa na mbote te ba frère oyo ba yeko soutenir nga na si mission ba robenga bango pona ba diaboliser bon pourquoi boke soutenir Enoch yo zo ye bate biso toling Enoch wana te tolinga libomi na ete opo bino boke soutenir ye po baloba pe oh ma sœur ozomona ba frère oyo ndenge ba soutenir nga prochaine émission ba ozalate parce que ba déstabiliser bango ba kozalate parce que ba je sais solo dans le bien polele toyo qui a fait Fabrice ezana ba musicien mususu wako na Suède musala bango bazo boma musique chrétienne sans le savoir ya kanisa combattre Enoch mais on dit ah boma musique chrétienne oh ceux qui ba appuyer ngai musique et kende musika parce que ngai musique na nga so tali bien ata ba clip na sala ngo libanda pourquoi ba cameraman baza na Suède mais na préférera ko travailler na bato Londres bato France bato kini boyena be pourquoi parce que na lingite que non musique za kaka na kata ghetto o robimisi album na Suède o fandaka na Suède et silelika na Suède et salika ka échec na Suède makamno su na Suède mais oh soki obetango libanda et ça l'échec et ça ezwa récite nzamba zo kumbama toujours pe libanda na ba découvrir non na Suède ezana certains noms qui moko boye ayembela rapé nzambe mais awa bandima rote mais bandimanga te mais mutu oyo ba ndimaka asalelo ni malonga mutu oyo oyebi bandima banda na bimisa clip nanga na 2013 yebi sanga clip ya mutu nini oyo abimisi sikoyo oyo et battre tout donc eza ko concurrence te ya concurrence te mais na lancé défi bon ko bweke non clip ya nani oyo moni banda 2013 si lelo au clip que non le bit non clip vraiment et l'équipe a frère non mais na mona clip mo ya bande mo no tanga kombote ba auto sa clip mo ya libala et na yoka ki pe sœur Nabiso moko Asim je le salue yepe asala ki clip moko boye wana ezana se bon ngai nalingi kosala nda polémique te na yo lobi ebattre ba clip nyonso yango natangeli quand même ba oyo bato baotala bo visiter nano botali pe na ba clip botali alors bino moko na bandaku bo juger mais de yo moko monike ya yo ezali bon ngai so tali bien na mafuta d'abord nzamba za wana mafuta d'abord tala oyebiko musique chrétien eza voix te eza mélodie te eza ba timbre te sonde d'abord non nzamba trouver no gloire na ye na kati clip wana donc clip nanga kote mais clip nzambe oyo a utilisaki nga na yemba soko tali yango soko tali yango il faut kota na mbala moko na prière soko prier te c'est que esenga oleka na délivrance donc voilà ba clip ezokotisa bato vraiment na délivrance je crois papa abiso moment aussi abiso moi extrait total clip oyo ekoleka comme ça total ce qui vraiment ekotisa biso vraiment ya bonzambe quoi ekotisa biso benza na prière voilà on se retrouve tout juste après je l'ai cherché je l'ai trouvé ma vie a changé Jésus-Christ il m'a transformé Adorer
matin c'est toi. Adonai, Jova Jireh, Jova Nissi. Oh Shiloh, Yoshua Mashia c'est toi. Voilà, de retour sur ce plateau, je crois, Balandi Oyo, Balandi Bisso. Vous venez de suivre le clip, il y a notre frère Enoch Boapapa, l'homme de Dieu. Donc, il y a Lobby, Banze Moni, Côte Sabato na Bonzambe. Soki, et Côte Sabato Bonzambe, t'es dans un effort de délivrance. Dans la place Bozali, Nde Bolandi clip oyo, ce qui est continué dans Bonzambe, te faut boluka délivrance. Là, c'est selon le frère Enoch Boapapa. Mais frère Enoch oto lo mama ki mutema mabe etc. Mais ngina tunana no ba frère na biso ba olanda siko frère Fabrice. Hein? Babi yo kota robeta pianiste donc des fois teto yamo prochainement yo moko to mekape retourner moi ba question. Mais frère Enoch Boya prochainement te ba diaboliser bino, c'est vrai? Moi, je pense que non. Prochaine émission, tu vois, parce que tu es pour soutenir frère, non? Moi, c'est un frère comme nous devons soutenir. Parce que ceux te soutenir, il était sécuritaire de ma vie. Donc, prochainement, ce que tu as binoté, Malubozo, le bateau, c'est long, ouais. Non, surtout, on va vraiment confirmer qu'il y a. Donc, il y a pas de diaboliser. Non, non, diaboliser. Ah, bateau va diaboliser. Toza bananzambe to pas ho dabuze bisote net ndena yawa donc na benga ki président na ngai n'expliquer donc il y a on peut nous profiter pour l'instant le président Tinyama avec sa femme mamie la PC Mboté et ses enfants donc on a salué Bamusika Bazali on a salué tout le groupe mais je suis là pour soutenir le frère Enoch. C'est un frère que nous devons soutenir. À la frère Moroiseau évolue dans la Suède, il faut te soutenir. Vraiment. Donc, deux amis, pas na raison, tout le monde non, non, c'est il faut que nous devons soutenir. Mais na ba kombo frère, Enoch auto tanga bato normalement yo kana bango bieto yo ki kombo frère Tinyama te. Est-ce que vous posez pas problème te loko la moi courant peut-être très bien, je sais pas parce que tangi comme on a été c'est que moi courant bien, est-ce que tu es sûr vraiment que prochainement au Koya ou bien peut-être place Azali et ça là est bien te pour soutenir frère Enoch? Non, mais parce que frère Enoch d'abord n'invité, nous voyons en tant que frère Enoch. Mais moi j'ai été surpris, il y a en tant que frère Enoch dans le Seigneur. Amen. Mais quand on a Congo, mais on a fréquenté, tout va nous sommes tous travaillés avec mon frère qui est là, le guitariste, le meilleur. Moi, le meilleur, vraiment. Ça c'est vrai. Il joue vraiment la guitare. Ça c'est bien. La félicité. Amen, vraiment. Donc, on a travaillé ensemble avec le frère Enoch. C'est un frère qui est vraiment, je ne sais pas comment le dire. Donc, prochainement, on va être là. On est là pour le soutenir. Vraiment. Personne ne sera là pour nous dire. À ta président Tcheboye, tu vas soutenir toujours le frère Enoch. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup frère. Je passe mon micro chez le frère, il faut se répondre. Ah, ok, non, frère Nabiso, Poto, qui est déjà dans le qui ça, frère Nabiso, il y a témoin Jéhovah. Là, je ne comprends plus rien. Témoin, il y a tout le monde témoin Jéhovah. Là, je ne comprends plus rien. Aux amours, toi, témoin. Au bas qui s'en a, aux amours, toi, témoin. Église de réveil, tu comprends. C'est quoi? Tu vois, toi, témoin. Pourquoi on dirait Boye Maraté et tout et tout. Ah bon? Attends le meilleur. Voilà, d'accord. Mambo kana mambo sika bonzambe za raté frère. Botiki na nous frère Tinyama bo soutenir frère Enoch. D'accord, le meilleur. Ils ont conflit entre ngana frère Tinyama. Donc vous êtes en bonne relation. Ayebi azavie nangai, ayebi azavie nangai, azakulutu nangai, tous a vraiment la conflité. Oyo na lobaki c'est pas donc ça y était. Oyo a ozu yango na ndenge na ye
bon, t'allier. Mais vous avez une bonne relation et tout. Ben, nous ne sommes pas là pour parler du pasteur Chinyama. C'est justement une question pour toi. Vous êtes vraiment bonne relation, n'a pas musicien, donc il n'y a pas de problème avec le pasteur Chinyama. Ouais, donc n'a pas problème, merci beaucoup, là c'est bien. Mais frère Enoch, tokomi kosu qui savent vraiment petit à petit tokoma nasuka, mais batope bazo loba ki okoma pe trop orgueilleux. Okoma moins fier, bando oyemba, preuve kutu babengisa yo na concert moko okenda kutu te olaki kyoya, mais du coup boye oye te frère Enoch. Est-ce que maramba bongo na kibonzambe za malam? Na ebité ngai likambo orgueil, bon, je sais pas vraiment. Na roloba mutu na mutu azana ndenga jija batu. Batu misusu ba jija batu selon bango. Mais ça va bien sur place non, na répondre. Mutu alinga rote, arope sara témoignage ya mabe pona yo. Orgueil nanga na yebi yangote so eza wapi. Or nga kutu na frère oyo batu ba critique mingi mais na zong sa te. Oka ndako mutu vraiment do provoquer yo. Oka keno mutu ayemba ki vocal et pas na yo ake ayembi yango su côté mususu. Côté wana sko batindi ya combattre yo aya longo la vocal wana mais Olandeli yangote otiki peka bongo elekisko. Bon, naïbi vraiment orgueil nanga c'est là vous avez vraiment de problèmes. Par rapport à concert wana ezande qu'on a biso JD. Où est le cas qui vraiment là na concert wana na singa de pardon bon. Mais qu'est-ce qui a fait que Oyate tu as fait ça nanko ou bien aux autres empêchement ou il on y essaye quand même Oyate za maramanzambe frère donc ça c'est vraiment vérité na rete bomo kwa mboka watolo ba vérité na kibonzambe na vérité vraiment aux amosali nzambe. Qu'est-ce qui a fait que Oyate oublions tous les événements passés, tu vois. Donc, tout beau ça na mambo eleka o eleka. Mais qu'est-ce qui a fait que Oyate? O ezambula sika toke na mamba sika marambo eleka frère J des frères nanga banda na kini ko to komana na ya partir imo WhatsApp donc tous en relation moi bien na ningi ozong sa marambo te oyo e rola musa polémique ou bien te rola musa tiraillement. Est-ce que lobby qui qui empêche mais la musa polémique par rapport à quoi? Olingina lobakeza qui empêchement selon yo. C'est ce que ça qui a en côte, donc tu comprends dans bongo ça qui a en côte. Avant de konanga abete concert nazalaki na ba répétition na na soutenaki ndeko na ba déplacement voiture mais jour à concert nazwaki moi empêchement na inde retard. Donc tu comprendre azaki empêchement. Voilà là tozo comme vraiment nasuka émission na biso na kosenga peut-être Mwanzembo moko ya suka avant to zongela frère no rapesa biso ba projet na ye etc. Voilà to senga Mwanzembo moko. Sunganga yawe nabo mohi nanga mobimba na mitiki na maboko na yo yawe salelanga lokola elingi yo na bomo nanga mobimba na mitike pana yo yawe salelanga lokola elingi yo yawe comme la prière déjà bête. Oh éternel, je n'ai que toi. C'est toi qui connais mes limites. Étends ta main, délivre-moi. Je n'ai que toi dans ma vie. Na mitiki na maboko na yo. Salelanga ye Yahweh. Baba na kuyanzo bibi ulina likuwa kuchamuna damu miako 12 Sauli kamata yako Yesu
machozi mpe mapenzi. Je suis un opprimé, abandonné de tout, sans espoir, ni famille, sans abri. Et le reste de mes jours est exposé à la belle étoile. Malila libandate, et c'est les langues na nzoto. Mula ninite, et non que langue na nzoto. La belle dio, zambe na. Là, c'était encore le frère Enoch Boyo qui n'a yembi vraiment malamu makasi. Tu chantes merveilleusement bien. Donc, gloire à Dieu. To mekarara donc mutumota yebi belé to ebikara parti mais avec le Saint-Esprit vraiment nzambe asunga biso mwa muke andekopé ba sunga donc tozo bunda muke malheureusement que non to répéter vraiment tozo temps et répétition mais mbalasima nzambe osa grâce to kelisu sous. Voilà. Mais là, c'est bien déjà. Mais pour tout ça, quand même, tout le béli, quand même, situation où triste nouvelle, comme elle biso sur Liwa et notre sœur Marie Misamou. Là, ils ont que toujours continuer parce que tu as toujours n'a pas si que son homme repose en paix. Tu as toujours n'a pas si. Mais tout le monde qui vous savez qu'il y a bien hommage au lobby, tu comprendre, c'est parce que Boyo Kanyon Trabino Ezate, moi, je peux vous sangana, la hommage. Il y a notre sœur Ezate, là, tu comprends. Mais quand même, Liwa Naye. Et ça là qui on nini étant yoposa adorateur y pas servante de Dieu Luana ye comme ya qui on nini puis ça qui on nini vraiment na mukuse bon ngala mukuse vraiment la roloba Luana ye vraiment était ibiso mingi en tant que ba chantre en tant que ba serviteur de Dieu vraiment to ou melamda kati na kolo parce que tous abison surtout ba passager na rata mukeli Sœur Marie a muto na koyemba abandé koyemba très très bien donc tu tiens point très 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 bien abandé koyemba donc nzambe abengiye engola ksate ke non bisonde toza malamu koleka non nzambe ebinde asala grâce nae nzambe wa pesara nzambe pe mutu azwaka donc gloire à Dieu te pesca nzambe merci parce que toi qui peut que il fallait que ça featuring nae mais qu'est-ce qui a fait que et bossa qui so featuring. Bon, Nagoloba, Sœur Marie, Tonga, Tonga, ça n'est featuring, qui na juillet, année passée. Nagoloba, moi, quelques-uns, il y a des musiciens, Moussoussou, bon, n'arrive pas aucun dans la polémique, Koluka polémique, donc, Sœur Azali Souté, Togoloba, mais, et dans là, quelques musiciens, Bengakie, Tamba Bengie, Balobi, ma Benangé Panaye, alors, Sœur Azala qui un peu, donc, Théo Canete, bref, Théo Canete, na mis son frère Christian Litasi, ils allaient moi change de parole, mais en tant que Yaya, tout bon c'est un abisso, problème, ils étaient vraiment, Sœur Marie, Nzamba Batele, Nzamba Zalane, vraiment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, frère Enoch, projet Nayo d'avenir. Album c'est pour quand et tous les concerts tous les nini aux autres préparer nini en fait bon album il n'y a qui déjà bima sauf que ils en a frère Moroboye tu as travaillé frère aimba panangai les mêmes vocales à quelque imbango quelque part alors bisi kaya yemba ki vocal batindie lisusu aya kolongola ba vocal pananga ayemba yango pananga akeli so ayemba yango quelque part et si kenda kiwana batindie aya kolongola ba vocal pananga alors ngala mona kyongo lokola histoire moko be na Bible mama basimi bale ba welela ki mwana kolo mwana mukonza mboka tunie bolingi na kata mwana oyo na katikati me kolo mwana tellement zaki na pasi wana bo mama alobi non mokonzi c'est mieux kutu bozwa mwana bo pesa ye na mona kata mwana na komona ya lokwanga ton frère aye il faut kolongola ba vocal na obi pona gloire nzambe frère bolongola ba vocal oka frère wa yemba lo wa yemba ngo kuna e benda problème bolongola ngo bo pesa bango alors ba bete ngo e pesa bango disque d'or mais ti lelo na mona pe disque d'or ngo bazwa te soki single so nini na ebité quant à moi na longola ba donc ba vocal ya frère alors tant ba longola ka vocal etikara vide et sengaka kena mutu mususu aya ayemba place wana gloire à Dieu tant nazaki na kin na travail na ba
sœur moko boya ina na ba frère moko ina vraiment te nzamba malamu webi nzambe so apesi vision apesa toujours provision nzambe so apesi vision vraiment utie pa nzambe omona provision kozala na mafuta ba sœur wana ba yemba na mafuta na kati vraiment na ngo komisa album te que non album eleka ba album mususu mais nzambe vraiment a visité donc à retrouver gloire naie na kati album franchement tous de la comment dirais-je au ça va concert bon soki nzamba permettre d'abord il faut na présenter album live mais ngai na préféraki album sorti na ngwezala en Afrique na Congo na ngo sala berer o batu misusu basala te na ratamboko kena ozalaka osalika album et silelika awa allez OK kaka bongo non nga na lingaki album boom vraiment sorti officiel ngweza na kin awande na obeta juste concert mon live na andeko je pense que non projet zala kinde pasteur l'ifoko du ciel azala loko invité na wana nde na sola kinaye na proposa ke no bi pasteur jonga na osala présentation album na na ozala pasteur donc na ozamda na posa ya pasteur l'ifoko du ciel azala loko invité d'honneur concert eza nga mais juste invité d'honneur to PCMB zemomi balé misatu clôture to panzi CD to kaboli bon ou bien te ya to maloko fepe to robeng se paye le roi pe ayemba na rat album le roi pa yemba na rat album mais asumie salle aye to beti aller to panzi album pour la gloire en Zambie. Vraiment merci beaucoup merci na batunyon so oyo balanda kibiso to koma déjà nasuka émission na biso mukolo lelo boyo ki frère no ki ondenya utoloba et ba projet na ye donc to zelana no nini album ebima après au ça la sortie officielle après ba concert okoya parce que na yebi kebele bazozela bozela kara boyo ki nenge muka utoloba nini sala ki quand même moi retard wane salama mais c'est pas du tout bien pour nous biso ba tutozo benga ba chrétien ko afficher ba comportement mon roboyer là je parle en général je parle à tout le monde donc ils habitent étant de chrétiens to lati statue dans ba Christo ba comportement mususu mon boyer il faut to évitaka ko sala ramabe na baninga te frère non ko sala mabe pa mutu boyete mutona pe ko sala mabe pa frère non te. Donc ils ont vraiment malamu mingité étant de chrétiens donc album ma frère Enoch Bozelango vraiment parce que ngamo ko penata ki ba clip moi ba chanson o ya qui déjà na YouTube c'est magnifique c'est magnifique ayembi tellement bien modifié banze mususu ya kale mama déjà a modifié en très bien donc là je crois que l'album Perozala magnifique et alors top vraiment là toromoko manasuka je crois torosenga ba frère na biso quand même ba pesa moko moi ba mot de la fin na bango et voilà pour tokabwana to bandana frère Trésor okoki kozwa micro au moi mot de la fin na yo pour na émission pour na bato bazolanda yo et loroni no kokyo ba et puis moi ma dédicace so ozana ngo ouais merci na émission merci beaucoup là tu pas frère Fabrice Allô, bonsoir. Donc, nga ba mote na ngeke de plus précisément na bomboka mboka. En fait, bomboka mboka soko leki ate c'est que na évité. Mais bomboka mboka c'est numéro 1 en Scandinavie. Donc, na pese ba mote pas le prince Monzali. Papa le pango. Ah, ici vous allez vraiment ba mote na yo le président Kaskito. Et sans oublier mon président, le président Tinyama, sans oublier aussi la sœur Julie, le président Enoch Bois-Papa, sans oublier aussi ma femme, Marlène Monabanto. Je la salue aussi, Marlène. C'est ça, donc prochainement, il faut pas inviter madame. Oui, prochainement, tu vas inviter.
C'est ça. Donc, vous pouvez appeler ça prochainement, on a les cas pour la Vraiment. C'est ça. Donc, ça, c'est pour moi, boya, sur les cas de matro. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, frère Fabrice. Le meilleur, Olobinini. Missa Pialo, là, c'est ça. Bon, c'est plus ma race, Michel Londel qui. Dengi Bosoli Mamoza qui est très important pour la milieu congolaise, Dengi qui va en faillite. Et ça laisse un mingi, ceux qui bandent au Bayoka, émission où il va avec un peu de changer place les amabés. Nous avons quelques dédicaces à un peu ça pour Michel Lelo. La petite motte et la famille Ndala Mugimba, Arlette Ndala, Fabrice Ndala, Kolo Milamba, Gelo Ndala. Sandrine Perzana, na momi ya grand frère Gelo Ange. Moté belé place bazar donc tout ça. Vraiment. C'est bon. Merci beaucoup, merci. Frère Enoch, tu as quand même Tokomina Souka. Au moni soto teng na Bible, na Matthieu 21, dans verset 22, Bible lobby, tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous les recevez. Amen. Donc, on y a surtout au Sénat, n'a konima. Tous les années qui a déjà que tous les amours. Attends que l'homme dit, moi on a quatre polo. Na tomboli boko na likolo na pamboli bomoko ya mboka na pamboli site oyo bomoko ya mboka nzamba fongola lola pona bomoko ya mboka site oyo ekende liboso nzamba sala ya minene koleka pona site oyo kolo nango vraiment aumela kati na bonzambe mais azala nde na motema munene nzamba pambola ye akende liboso Nzamba fongolele banzela vraiment bomoko ya mboka esuka kaka na internet ite eko taper na kata box ya quand même Nzamba ça la grâce vraiment donc na komi na suka émission na pamboli o ser na biso ser Gili vraiment na préférano donc na sepelano makas na landaka ba émission na bien d'abord habillement na yo habillement très bien parce que ezana ba journaliste belé na internet ba yo ki sa donc communauté na biso congolais son habillement na bango eza vraiment bien tes dignité même ya ça na bango ta émission et mso ngo ça une émission mais au talika façon la telaka donc okimi parce que ekoya ko dimne na mwa moto mukie on nzamba pesio kaka na habillement na ye mais ngai vraiment nazo pambola yo ko zonga aventure te en tant que serviteur de Dieu na pambola umela kati na nkolo habillement na respecter parce que tozote ya bato parce que mokili eta la biso na habillement na biso na façon na biso roloba na habillement mokili eta la biso vraiment na pamboli ya mingi na pamboli bato nyonso na pamboli pe frère na biso le prince Monzale vraiment za frère moko boy to umel na ekala donc to bandine banda kala banda ba 2006 boye 5 donc frère moko boy to fandine iska moko vraiment nzamba pambole na pambole pe David Mokrano parce que interview surtout on de kwana salaka azang sara jamais kotanga kombona David vraiment bisika zali nzamba pambole nzamba batela vraiment na pamboli batu nyonso na bike boze belé so na obina ndotanga ba kombo donc émission ici la té na pamboli Blanchard na Rudi na pamboli Patrick na pamboli petit frère na Brice Boapapa na pamboli moi na ngai zoxé boa papa alanda émission na bino na pamboli famille boa papa mobimba donc bango nyonso vraiment nzamba zana ba on a bosanité ko pambola pe kulutu na biso Jordan Maluka bon place aza vraiment nzamba pambola nzamba moni na pamboli pe papa José Ndiema na pamboli pe papa Claude Mbouyi na pamboli lisusu pasteur Antonio na pamboli pasteur Jacques Nzambe vraiment pambola makasi pasteur John Kabudibudi na évangéliste José Mayuku Nzamba pambola Maman Nzuzi Nzamba pambola mwasi ya Yapeko Ser Mami
Maman maman Bibi na fashta na papa David nzamba pambola bango nzamba pambola ba maman nyonso oyo bakota na clip na ngai parce que eza clip à liboso frère à liboso a ça la clip na rata Suède monaka ba maman bandimi ko yo akota na clip ah ouais ase ba frère ebele pe ba meka ko sala ba clip ba bengisa mama ba maman ba yate mais ngai ba maman ba répondre vraiment ba maman wana nyonso o bakota na rata clip ba umela vraiment nzamba pambola bango ba maman bo umela kati na nkolo na lingi bino mingi na pamboli Suède mobimba ba maman ba papa Thomas Peniel balobi Thomas Peniel vraiment umela kati na nkolo Thomas Peniel umela kati na nkolo babi kulutu oyo ayebi kosola na ba jeune malamu le roi Thomas Peniel na bosani pété pasteur Achille apôtre Achille na bosani pété pasteur Nikens vraiment bisika zali nzamba monae na pamboli lisusu pasteur Edo Mapuya Edo vraiment na église à les Rochers nyonso na pesi bino mbote église à AVC pasteur Abraham mbote évangéliste Guy mbote na pamboli lisusu église ya les ambassadeurs ba mama ba papa pasteur John vraiment nzamba mona yo nzamba pambola yo nzamba zana yo na pamboli lisusu Ser Balomba nzamba mona yo na pamboli batu baza telme belé tokolala wata prochaine na pamboli yo pe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui étaient branchés sur votre site préféré www.bomokoyamboka.com dans votre émission chrétienne Le Temps de la Femme. Napesi, merci Nabandeko Oyo accompagné qui notre frère Enoch Boapapa et puis merci na frère Enoch pour une quand même invitation à Bisso. Que Dieu te bénisse. C'est dans Balboso pe asukate. D'accord. Ega vraiment nzamba pambola yo Seni Kondudi Ndudi nzamba mona yo Titi Kuti Gérald Batunion so vraiment dans nzamba mona bino ya mingi nzamba pambola bino nzamba merci nzamba pambola frère Joga frère Belly Bino nyonso boze belé prochainement au Lobabango. Voilà tokomi na suka. Merci à mon boss Momo Digital o tolinga mingi papa na biso donc toza na bomoko ya mboka qu'il pleut ou qu'il neige nous sommes là et merci à notre maman Pauline na ba conseil na ya pesa biso c'est vraiment une maman pour nous. Nous t'aimons bien, que Dieu te bénisse là où tu es. Merci Nabatunios, merci le grand Monzalé, le grand père Zamba Pambolo Place aux Ali. Nous sommes très contentes de te revoir au milieu de nous. Topesio Pesa, merci. Napesi, merci à mon chou, Olga Kamkolongo du cœur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci à vous tous. Je vous aime très très bien. De gros bisous. Au revoir. Bomoka mboka, bomoka mboka, bomoka mboka, bomoka mboka. Bomoka mboka, bomoka mboka. Tombola www.com. Bomoka mboka, soto quotidien c'est causate. Bomoka mboka, tokende. Bomoka mboka, ah, bomoka mboka, aïe aïe aïe. Avec le digital et l'international, bomoka mboka, bomoka mboka, tokende ko bomoka mboka, eh, bomoka mboka, mata, yamboka, bomoka mboka. Bomoka mboka bomoka mboka bomoka mboka bomoka mboka www.com tia bomoka mboka. Une chose qui se prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka
efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yango na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola bango mot de la